bino basi ya poto est-ce que bino kuna na poto mibala poto balingaka bino mibala poto balingaka bino te soki bozosita na Afrique parce que na poto botuli mibala poto bakomprena bino libala 2 jours oboti 2 jours otala avantage ya mwana banini pour boma libala mpona récupérer bala 1200 euros et boma poto boma bolingo na poto bosabone massivement na chaîne YouTube na biso kini ya bana kini avec Dino Kikasa Stars qui me votre Android à Swag à partir à Stockholm bosabone massivement pour vous avoir information qui toko ya chaîne biso YouTube kini ya bana kini allez check na yelelo na kanda ya mabe donc esengwezate méchant ya mabe balobi mutakalisation leki hein vena biso papi mboma mutakaliser ye oningana boy ba komi ko mutakaliser nde artiste pourquoi lelo bo piroger mais ça va pas ba mutakaliser piroger pourquoi basi ya poto ba komi ko sala bande ko na bango ba congolais boy soki ezalaki ba Nigérien soki ezalaki ba Rwandais ba Ougandais ba nani mais bosala bango boye te mais lokola baka bandeko na bino ba congolais yango bosala bango boye na kona kanai basi ya poto bolekisi trop c'est trop il faut te dénoncer ba maramususu parce que on ne peut pas garder ça comme ça to zape ba banque tête bombara c'est pas bien bon mutakaliser piroger pourquoi pour quelle raison tant bolingana ki ezalaki esengo mais lelo boye comme ya mutakalisation ye a mutakaliser yote mais yo ne mutakaliser ye quel esprit mabe basi ya poto bolekisi trop c'est trop hein balobi awa na site na biso ya kini ya bana kini to kolobela yango tozo betela yango sete botika ba comportement oyo eza bien te ezo sili sa valeur na bino automatiquement mibali ba na confiance basi ya poto te bozo bebi sa identité na bino kuna na poto si ba baya bino bobala na bino kutute sikoyo biso na Afrique neto kuma ko ede bino boya ka ba vacances wato ya mabino to sa la bino ya danzel bino pe bozongi ba mikilinde za la ramwa bodima pour ya nango normal na cadre bolingo sikoyo kuma nango sikoyo mutakalisation de komi nango korene et comme le rôle mo épidémie mo je ne sais pas quoi dire et continue na monde na biso c'est pas bien nous sommes des jeunes garçons autres appelés na ba famille puis rojo na zana ba famille na ye azana bana na ye azana bandeko na ye bana na ye baza bana na ye ana ba parents na ye banoko na ye ba papa leki na ye batata mwasi na ye sikoyo yozo mutakaliza ezo tambola ezo kende ti bana ne ba mona mutakala ya papa na bango pona yo ba parents na ye ba mona mutakala ya papa ya mona na bango pona yo zanani oleki basi nyoso te pourquoi bino basi ya poto bozo sala boye pourquoi il faut botika makambo eza bien te bozwa biso lokola bandeko na bino artiste baza bandeko na bino ya mibali baza binene na bino te eza bolingo soki simbi bo continue soki simbi te bokabwani na kimia est-ce que il faut ka mutakaliser moninga esprit na ndenge pe esprit mabe eza kitoko te eza bien te tout c'est pas ici ba oyo sali ba yango yo pe ba kofuta okaka oyo oloni eza kitoko te tala leo bouvena biso papi mboma bomutakalizai bomutakaliza pe na biso papi mboma artiste munene donc c'est un type la félicité musala papi mboma sala reza charge munene mais asala rayango pona lokumu na bino bozo information asi razo ya baba artiste minene sko yozui omutakalizai ole botika na bino te bomutakalize piroger oyo aza porte parole ya maison mère ya Weranson oyo azo défendre orchestre munene entreprise munene ya Weranson yo ozu omutakalize pour na sentiment na yo ba mona yo danser yo za danser te oza danser te basi ya poto nous sommes très fatigués to lembinde biso to lembi na biso botika ba makambo yo botika so bo linga na bino ba artiste na bino te bo milinga na bino na Congo bokenda ta na États-Unis bolinga na bino ta ba porte-parole ya ba quartier kuna na États-Unis ya ba musicien na bango hein et ça qui toko te bino mo ba na poto d'abord boyeda kana bino kutu ba artiste te bokaba kana bino te ba artiste bazo tepa na Afrika boye bosala kana bino kutu loko te bozawana ka botindele mutu mo bodi mo phone mo lar mo bo akuzu lar mo ba danzeta musuma $10 $20 lobi na ngwa chérie ndezala rara na mona tata mbala mo zuya ngo ba lokolo inaye ukanaye
allez publier partout mon qu'il est mon. Mais il y a pas qu'un jour au footama tout c'est pas ici bas. Au footama retourne en tabac. Retourne en tabac. Retourne en tabac. Souci à trop pas si mingi na motema. Pas si mingi na motema, pas si mingi na motema. Bino basi ya poto. Est-ce que bino kuna na poto? Mibala poto balingaka bino. Mibala poto balingaka bino te. Soki bozo kita en Afrique parce que na poto botuli. Mibala poto ba comprena bino. Libala 2 jours, boti 2 jours tel avantage à moi na banini a boma libala pour nous récupérer balar 1200 € et boma poto boma bolingo na poto. Lelo boye bo rejoindre biso en Afrique. Parce que toi, mis souma ima ikotoyo, bo saka l'esprit na biso, bo mutakalize biso le rôle bo kata poisson, bo kalinga yango to bo sala nango nini. Mawatro, yango bo tuli na poto. Pona ba sale comportement na bino. Et puis so bo continuer à lire yo, na yebite so bo wando kitakini, ndenge ni poto bandozela bino. Yo mutakalize kuna sugara kuna ko kitate. Okiti koto mama na pagai na famille, to yindisa. Parce que eza ba caisse ko mutakalize mutu eza déjà infraction. Donc aux hommes tout moko il faut samba. Donc il faut pas blender yo, il faut samba, il faut dédommager mutu yo mutakalize pour azaper na famille. Trop c'est trop. Obi ke nako senga na gouvernement na biso babilo ka boye totika ngote. Mutu bongo tanga kitaki il faut ko nyata penda ko simbaye. Ali baké kuna basambi pourquoi mutakalize mutu? Il faut ça la prison, il faut dédommager mutu wana. Biza pamba kutu, bizu ya pamba kutu na mundele. Moi si na yote bizu kaka ya pamba ba caisse. Baliope bala. J'étais ma pamba au bengi mutu. Moi si chérie et ane moi si na yote complication compliqué yo. Mais pourquoi biso en Afrique comme le roi poubelle pour na binora basa poto. Poto tika bino bondo ndo na biso basi. Yo mna na ndenge yo zam na firo jem na rolinga. Na ndenge mna yo zali. Yana ngoka ke no souffrir trop na bolingo, souffrance à bolingo kuna yango mona récupérer kana mawa. Nzoka ndo yusko zo calculer au sala faux. Motema mabe. Basi poto nous sommes fatigués to lembibino yango moni to komi ko lobela bino boy. Photo lobela bino boy. Bo changer. En tout cas Marmar le baiser belé mais minute na biso za muke to continuer yango. Bo s'abonner massivement. Ye belé pour le bezali. Et ça peut ba conseil pour que bo changer. Ba vie ya boyeza bien te. Oza ko l'accès éducation ici ka yo uta. Et ça qui to côté. Souci à tout. Na bouquet.